Bonjour fidèle internaute, bonjour, bonsoir dans le monde entier. Na bagara nous sommes bino lobby Bexi. Lobby Bexi venez au bête ma lobby Bexi avec Fali pour Padicap la merveille aigle. Où il y a belé dans le monde entier, où on soutenir Fali pour la musique. Na bagara nous ça va série ngeli à Paris. Na confrère nanga, bitende de biso kieni piena makizembe lobby. Après nous les pepo. Kinshasa. Donc oh ezala bagara bout ki va to ko rater kin pena lobby. Yona c'est pas service. On a frère Nabiso, faut carboner na image, tout bandé na image. On a une bastille Nabiso, na nga presse na frère Nabiso. Tout me kopanga na frère Nabiso qui est piana. Oh pesi honneur. Il y a un journaliste internet qui est bas. Mingi baya ba songate. On va raison na pesa na songate na kana mona a. Mais quel peut être para responsable côté kuna. Yo raison na. Ngana yela na makamda na yela mafera. Mingi abote la pe ato ko ça va. Ngana na mona ngana abote ngana mona. Donc très cher internaute, Elodie et Fefe na Ambo. Merci pour tout. Doris Kala la dimani top modèle mutu ya mbongo vondo. Événement za lobby à Kalamine tu écoutani awa. Donc dans 3 ou 4 heures du temps to qui balance c'est bana na butu butu. Tina tona ninga bagara boule. Quel peut makizembe teinture ya rouge. Donc comme la question. Donc comme la question va serre na ba frère to za poto poser ou ce mieux soit presque l'histoire na ninga bien za bombe. Ouais en tout cas naza pena prêt hein. Ba question nyo surtout hein nga pena naza pena prêt. Dans ça qui a ma cambo. On banda na mukolo chene. Ah, mike boni. Quelle la question na ngeza pourquoi tu tires en rouge? Bon, teinture à rouge ça par rapport à demande de ba fanatique, par rapport il y a demande il y a vient nga patou kapanga la meilleure sapeur. Ayebi singa le week-end ndengo ye poto changer moi look. Par rapport il y a demande il y a Sœur Pauline Lumumba RDC Monde. Créez-moi look moko boye o batu pe bako lobela. Ozo comprendre. Donc il ça kaka makambu, so ki pe na tcheki teinture rouge te, olinga ki poser question wana te. Donc so ko poser question pour na tcheki teinture ya rouge. Yango so mona vient nga patou kapangala. So ko tali na musika kuna alatika rouge. Pour mikolo rouge quoi. Teinture rouge bato balobi trop balobi ki no mona ki banganga po evo visa poto. Bato balobi ki na mona ki banganga mona di fulu. OK, merci. Avec qui na ko meko so bibembe na nini po mona poto po visa na yo so compliqué bato. Et compliqué ba journaliste. OK, merci. Il paraît. Patou kapangala accompagner na ma gobende. Merci na Antometa Chaber. Yo yebi. Soki lelo bato baloba kena kenda mona banganga. Makosi na bango te parce que nganga o azali kola banganga nyoso ezalaka ye moko nzambe. Losambo nanga o na sambelaka panda ba ne belé ezalaki un jour na mona tamikili nakutana tana B50 mètres B50 ata na France un jour. Losambo ko kokisami tokutana banana boduga ba vie di badiata tokutana ba sous le kauka maître CD donc maître CD likofi ya Congo donc tokutani awa ba ya gazul batu baza vraiment ebelé donc koloba nganga o boye bon omoni na mokili soki batu ba tonga ote ko simbikisi c'est que ça na look mbate mingi na yebisa yo ben parti o biso to sala lelo na bapoto. Et ça va impacter sur un peu sauter. On a makambo nzambe. Yo moko mona pena ba journaliste ba koya awata ça. Mais journaliste ko ya na makambo pena ki aye pena simbi makambo ndenge kena simbi makambo na poto. Ba zala mi balete. Madame merci frère, il était sur la question na bosolo ti. Mais autre que non c'est la parité. Toi la moi de la parité. Toi de la femme témoin de la femme ou pas, c'est la parité. Bon, moi motuna concert et lobby yo ça na mouvement oui tout bien o rassurer ba tout o ezaki ba royal lobby pour ça ba jusque là parce que bigo ba biete ba nga ba ya sur place pour na ba lukata ba somba et là on rassurer ba vu que yo ça na mouvement pour la concert à lobby voilà. Merci pour la question. Et là qu'on a assuré bateau ça le sauter. Tout le monde baza déjà baza au courant que concert est bête à ma lobby. Au moins il fallait pour par album naie Tokos et ça ici va tourner presque dans monde entier. À Tamboli ba Canada, ça va tourner Amérique. Parce que continent est il fallait y a peu pour bouquer ça Europe. Donc concert il y a lobby tellement bande qu'on a vu sur Europe et ba na la fali ya ba ne belé.
Donc lobby ngana banga pona mona Bercy zaneti bouquet. Normalement, dans mon communauté, il fallait qu'il défaille premier concert avec un stade de France. Bon, comme ils appellent Bercy, bah on va à la carte plein, bah on can double, bah on va à la libanda, bah on kangata ba photo, bah kangata ba photo que, to kangi photo na moment fallait ça que bet un concert na carte. Donc ils aura plaisir, lobby ils a fait na biso ba congolais, il y a musique on de na biso fallait pour pas goya ko beta, ils a toujours plaisir. Bon, en fait, moi je peux commencer. On a deux petites questions. Question dans Mali. Vous comprenez, on a poto Malili, on a Malili. Donc, quel piana? Tous les gens qui ont mususu, qui t'a malamon à Roissy, et puis tous les gens qui ont peut-être un zélamon à la musique. Qu'est-ce qui a fait que Ken Piana a comme un arrêt? Et du coup, tu rentres aussi demain après les concerts. C'est dû à quoi? Tu peux expliquer dans la bâtiment sur le retard là-dessus? Bon, au moment où je va se poser ma question, comment Ken Piano qui est là, comment Ken Oyeta, au moment où ils ont F victime, ils ont orchestre international. Macambunio surtout et ça les Macambunio surtout orchestre c'est le programme. Programme il y a Liboso Zalaki président Yemo Kona Nazalaki Awa Nakati ya France déjà. Première délégation, et il y a qui déjà, délégation, il y a des artistes et musiciens. Bango ba qui liboso pourquoi? Parce que bango il faut pas répéter, il faut pas ça la chorégraphie, il y a des spectacles oh et beta makuna. Oh ngai naza na voix ya koyemba te, naza na talent ko beta mbunda te. Donc à part nanga ya koyana ba musiciens zela moko ezala kité. Vous comprenez? Donc ngana tikala ikuna pona ba misala nanga po yebike. En dehors pe ya ma solo oyo bozotu nanga naza responsable ya site munene oyo bengami na kombo ya filmu na filmu. Donc il fallait na landela na makambo ya site boy. Donc na ye na ba jour o na ye parce que nga na ye li événement kaka ya concert. Tous les rebêtes à combien de pourcents? Il y a 100% d'où les années. C'est 100%. D'où les arts confirmés. Je suis déjà à 200% parce que je suis déjà à 200% pour habiller c'est là qui va tomber sur le donc merci beaucoup. Balobi, vous comprenez? Dans Balobi, retard nanga la kisi qui est nga ye justement na sala séjour nanga kaka ya jour andule après na zongi na ki continuer ba activité nanga mususu. C'est nanga Deborah Kamanda. C'est nanga Deborah Kamanda. Nasi to komi pena na mboka na bino na santé pena malili moko sentir robosa ni question moko en fait okiteli no kitena na Roissy. Mais ba question bo poser ngana ba question bo sa vingtaine des rapport à ma bé eza côté te ma bé te plutôt que to katero ya direct c'est pas direct que la liste ni expliquer ba qui est peut-être au Québec familial la ngona tu pourrais dire que na Belgique non c'est là qui na kende ko sala la c'est là merci ce qui na yé na Europe na mutu aye Europe akiti mbala moko France na mutu aye Europe akiti na Belgique nani aye direct Belgique eza mboka ya ba colonisateur na biso ba colonisateur biso pa ba Belge. Donc na yo mona nanu ba papa na biso. Ozoka ba ponga o eza première fois na ngana ya Europe. Donc il fallait na que no mona nanu ba père na biso. Zela nanu ko éclaircir le côté comme ya mbuyema. Ngana kyo mona nanu ba père na biso. Oza arrêter non soki Congo eza na problème, to senga kana nu bango nanu. Donc na ke ba pambola ngana nu ke ba koko na ye déjà mboka na biso yango na ye. Donc ba pambola nga. Eza Europe. En plus, Belgique est la capitale de l'Union européenne. Vous comprenez? Donc, ce qui n'a quitté la Belgique, c'est que c'est normal. Bon, on va y éclaircir. Pardon, là, je suis pour la question de Lomba. Ah, si c'est une question, pourquoi poser la question? Ah, ça, c'est une question. Bingetika, si c'est une question. Toi, tu as une idée. Bon, ma deuxième question est que. Oyaki pour na concert à Bercy plutôt oyaki pour na tournée parce que là tu rentres déjà après demain tu rentres demain après le concert donc oyaki pour na Bercy to pour na tournée à Paris. Bon ngana yaki pour na tournée te na yela kinde concert ya Bercy parce que Bercy des événements munene tournée on etikali vraiment ngata eza pena pour na tournée te ngana yela kinde événement ya Bercy mais elaki site ke ndenge na zongi nanga kuna un super nago beta lisusu AR na zongi pe lisusu zo comprendre donc ndenge vitesse ya makambo ezokende en plus ipe na yoki ndako ya fali ya États-Unis kuna yesinga babakisa couleur peut-être nga il faut na kende na tala il
faut batia ba couleur na place il faut na kende mbangu ozo comprendre donc fali aza moto aza na makambo ebele donc il faut na kende na tala ndako ya fali ya États-Unis misala o bakosalisa ngamoko nazala wana na assister misala kende bien commission ingénieur non na ingénieur te ozo comprendre. Bon, merci beaucoup à toi Ken Piana, on est là. On est là. Le but de accompagner monsieur Sodozala, merci. OK, merci. Voilà, bon, déjà là-bas dans le monde entier, donc je me présente Nanou Diamant Noir, Ken Piana, en tout cas, vous voyez, madame, déjà dans le canal, c'est ce plaisir. Tout d'abord, et c'est on a pourquoi parce que tout le monde qui va confrère na biso. On va bunda rapenza ba soda na musala ngo ba ya poto. Banana ba bunda na ti ba soda. Poser beleti. Neti yoza soda, neti Frank Stemai, aza soda. Neti Nana Boduka, motema ya nani. Te omoni makambo ya kobunda, te zela makambo ya kobunda pena pona ba artiste on dimi ba tia na kasho. To mélanger pena ba combo et belete. Frank Stemai azande kona biso. Ndenga yake sali biso plaisir à danger mais awa yozo beta masolo ya basoda bato babundaka bato bandimaka babeta ya ta na nzela eza babisi na yebisi yo kotanga bakombo ko mélanger bakombo ya batute Glo langi za soda parmi basoda Glo langi za soda ozo comprendre Frank Stemai ba na système na bango ba menaka ba émission ya ba logique biso toza bato moko boye bato ya paparazzi non zela expliquer yo ko expliquer ngate ke biso bato ya paparazzi otanga Ken otanga ba Migenyema otanga ba Gloria kotia Frank na ligne wana te Frank azande muto ya ba ligne ya ba problème okende tout ça na ba nati lokole biso ta bato pena eyinda ozo comprendre eyinda kaka donc yeba ko différencier moi masolo retour na question voilà ya tete mianda na monyo na musika tete mianda mbote na yo Antometa Chabert comme le mec de papa Antometa Chabert comme le mec de papa siko obosani obwaka zeti ki rivero ki badani pauvre wana pena entourage avait na patuka pangala babi patu kapangala na poto a oyo boya ya sala mukili na ye donc sans tout ça d'accord boye na nga tu na siko ndeka olobi ke bino ba soldat même manique de John position za nondeli ba ifala koma lelo mais ti lelo no ma pe journée on peut aussi là position ya manique John za nondeli parce que il faut y bon ko ya poto il faut qu'on remplir ba kilter nyoso pour ba benga ba to brusquement papa boya ba document ba manique de John akoisa ki passeport ya wesa like ayete mais tozo ke leto se aller passeport bon so pas passeport na ekoyaki webika akini ba colonel ba nini ba mona Manique de John azana succès saki asimbi seke zana mbongo bakata esaki ba iba na ba passeport ba mbongo azalaki nango yango salimo ba manœuvre Manique de John ayete mais mbala sima ezala pena babimiseli Manique de John passeport ye moko abando simba te to bando bombele passeport ko bakono yibe biloko trop bazo kata Manique de John basaki trop donc soki bakata ki esaki te to ngweto za na ya vraiment en tout cas merci nazo smalo ya de comme sous dernière autolo ba yo moro ati non yo sam poza eyinda so eyinda autolo ba simplement que so eyinda par exemple Migenyema yo bo bata polémique quoi deux aboué aux en Europe retourne na Kinshasa et yo mezo zela yo avec mon frère Jacquinda. Ah oui, ngapela ngala temnango. En tout cas na sepeli à trop comme on a Jacquinda là, oazo mi benga responsable, oazo mi benga futur député, oazo mi benga futur ministre. Akendo ko employer ba message ya ko bundana bato. Te, na lobi boy, muto azo lancer message ke akobeta bato ye moko alansaki message akotia pe grenade soki na batia grenade na Bercy bon nazolinga kolanda ete parce que lisolo nanu ya grenade balandelaki par Rex Kazadi asengaki ba pardon soki nga pe tokutana na ye na kini nasi jour amona nga pe na tokutani Ken Piana ngo yeyo akosenga na ye kaka pardon d'abord comprendre ye yokate yaza mutu kolobalobaka na ye mbango azabe mbangu na kosenga pardon da jour tokutana na ye na kini nasika osenga nga pe mbangu kaka na mbangu so comprendre donc nana ta kolanda ete nga esi na moni poto liboso na ye esi na moni poto liboso na ye zela na moni sikoyo sakana mama eyini na moni poto oh la la zela eyini
Ezalit. Namoni poto liboso ya Jacques Ndala. Nasimbi baero liboso ya Jacques Ndala. Liboso ya Jacques Ndala. Ana niveau na ngai sute. Ye fasala asala pena asala kimukala et pas ba vie na biso ana asala kimukala. Pour asimba mo baero bon asimba pena comment déjà mo baero dollar ata présenter. Ya kala wana ba mtu basuna nalobi boye na ndenga ba vitesse DG déjà ba maboki ya baero boye pour azwango il faut buka soit banki moko boye soit asala nini moko boye donc aflater nega ba politicien ne aflataka wana ngana ata Hollande ete quel périmètre va question toujours fonctionner dans la construire dans la concert na biso na ndenge ya presse. Merci vraiment pour la présence de Bino pour nous soutenir. Merci. Nous sommes fiers ya kozana chroniqueur comme Ken Piana na YouTube aye poto azosonga ye ayete tata moi sneatindie tombongo ya chaîne de sindie poto mbanga biso mbanga ya mbanga so sala obi soki na yaki poto na ndenge ba frère nanga moko bato balinga ba finga nga fort babia kena escoquer ba manike kena escoquer ba bandit tambo kena escoquer ba lora chou aye poto na mbongo site tandis que ba tourner moko ya site ba luka solution ya kendata Maroc ya pamba ba wazwate donc nga musala nde meminga donc ndenge na ye pona musala e déranger ta mutu moko na site te babi ke na escoquer ba mbongo na site te. Donc c'est ça. On s'appelle la valeur lelo, on va que ningo za la valeur, moi valeur bâtir pour oyer poto ozongi. Voilà. Ça dit bien. Mais quel pied dans toute émission ngaina yo sur na biso na bodu comme toi c'est biso moi si Idi Badieta. Émission c'est naturel. Azana mundu nde ya bien. C'est naturel. Donc émission ça na boduka, na moni on dirait net taquiner Gloria Olangi. C'est lié. Non, mais oui. Le biso quand même Gloria Olangi. On conseille SOS l'émission na boduka ndenge so na lobby boy mutu neti yo azana répertoire azana bizu na yi migenyema ko compliquer ngate to bande émission bien to so que émission bien na lobby boy bande ko na biso ya poto Gloria Olangi obozai ko soutenir depuis kin bo soutenir yeti na Grèce na lobby bongo po Gloria za fiyo ngali ngaka makasi aza sero na lingaka makasi vous comprenez Grèce ngala leta Grèce a une crise économique mon retour au kitaka en aéroport à Grèce na sala na fait na sala 10 jours j'ai même pas fait 10 jours j'ai fait 3 jours parce que na quoi que qui posa passer pas na tinde le Gloria à côté donc yango na rosenga yana senga kosunga na senga kosunga ye merci beaucoup Nesha Pindi yo yebi Blaise Lomingo Jackie Lomingo yo yebi balobi ambazi le bourgeois Nesha Pindi Blaise Lomingo Jackie Lomingo yo yebi Ser Nana Boduga sur naturel na minute yena yana biso Idi Badieta mo directeur baolia mbala na kati ya poto couple eza na kati ya Paris ngaye balobaka nini Nana Boduga au salaire au bureau musicien bon mon ndenge bureau musicien moi même poto sur naturel aye poto ya kokata te aye poto ya direct te poto ya événement ya Bercy babi poto nde ya yo so ba dege ba to ba yini biso na kini bango pena ba okota salle ya Bercy Nana Boduga ya de moi Vaya poto te barata bon comprendre ça c'est ma grande sœur après libala na ya biso Idi Badieta ko ba balobaka trop Nana Boduga journaliste boyo bigo ya artiste musicien bato baloba ndenge wana na peso répertoire ni bali na bango te babala peti ya mamakango na bango na za niveau ni ata moko azaki ni bali na bango na kala na obaza bango na za niveau ni azate en plus mère bato faut respecter mutu ba pesa la cash code ya ba se la mère maboko ko lokete na mosapiko tolongola na pete na losapi tozwana no mama mère na so Nana Boduga azana bana
ebele sikoyo bosalaka makelele wana neti yo ndeko na biso apedo ya Paris awa obota na yo te mozomanke bato babota basala mabala efote na biso Paris oyo eza mboka koko na yo eske fali eza mboka mama abino ken pia naza na Paris ken a touché Tour Eiffel ken akotaki Champs-Élysées eza bakoko na bino te eza bakoko na YouTube o ba ko luka ba mona tayo moni marqué ba guerre mais la police la be na ngapa tu kapanga la pete ko musuba ngo to landi yo ona okabola plaisir na yo na poto na mona ki je viens kibala zaki na yo Sarah Ramazani azo déranger na ko to ko liya pa na ye mais bande ko musuba za grâce mbisi pe senga abongisa yo soirée moti ba vendezi ra photo mona ye bande ko musuba omoni ba mote Pamela donc musuba omoni ba mote pour la raison ba bande ko musuba moni bango te po to yoka na biso te omoni bandeko wana bandeko wana batelanga limite babike na monaka poto te yango na simbi Tour Eiffel na simbi Nathalie Nzambe Nathalie Fali pupa na musika na bia Tour Eiffel eza bakoko na bango te mboka ba James Kandakanda donc yo yebi mboka ba Patuka Panga la meilleure sapeur wala tisinga pena pesika ba valise ya biloko ebele vena ba Patuka Pangala yo yebi Juvenal Kibala atikala kozala na rando nanga yi te Juvenal aza master nanga totika kozala na rando na ete donc na loba te ke to créer rando po na komi poto na créer rando na Juvenal non omoni atande kona biso Jazz Kavulu totikala kozala na rando na ye te mais asala ba analyse moko ya mabe yango to dégager mais azalaka pire master même na poto nayoka ki master na nga Jazz ok la place ya olala nga na poto na ko créer mutu na cheya bando fande pa na ye donc azobata na ye ka pamba te na bibo desela na bibo Jazz nenga ok la place ya olala bongo na ko so epe na che quelque part abanola la paix à l'aise donc ça va pas tendenga okele la ana mais en bref question na neza moye ba construire na ba concert oyo ba moni yote l'autre retenir ligne que la situation pas si vrai que vous êtes dans la rancune au fond du cœur beaucoup de ba poisson ba moni ngate ba moni yote na ba o ba na ba o ba kutala oti po yo yo zonga ba masa musite tinga na na te po to kutala ka poto za a to za beto benga na nai benga na ba guerre monsieur za na na ma caméra santé nini leo yebo et puis ozonga fait mutu so ya ba na comprendre bino pété na poto batu ba ya minene mais bino ba journaliste bo konda to konda t'inquiète mais oui santé mi gagner mazala na ngona Angola na santé si na za na ngona kin na moni bino c'est comme si beaucoup na zo e baté ba na ko dia mara moko journée c'est cherolia oye kaya na félicité bino na sens que bo garder bataille na bino c'est bon ça fait la Belgique mais yo lo bina talo sana natalo ozalo pe na taille ya malonga te o tala ngai moi c'est ça na taille penane o taille malonga te ko na tala o ta misu yo zolo banatala nazomona oza pla makasi bana poto dernière ouais olobi ozonga dimanche non ozonga dimanche mais pourquoi ozonga leur ozonga visa ozui eza visa eza ba mois tu eza quelques jours parce que ozongi un peu ba omoni problème na zo ebisa bino naza pe na visa muso ya surprise yango ezongisanga kini na superviseur na ke notala ba travaux ezoleka ndako afali kuna na États-Unis ba cha en couleur fona kende pe natala natonga na nganda kuna ngamen ndako na ngana watonga ngona bambongo akokoso na zimbongo teke ingénieur moko ya bando tonga pupute
natonga na biluka luka kaka ya en tout cas, merci beaucoup. Mon concert, wana vraiment ndenge babengisali pe Robino Mundibu invité. En tout cas, ça li bien na bagezi mawete. Et ça la bien, ça ambiance ya musique ya Congo. Robino Mundibu pe aye, gezi mawete pe aye. Ça ambiance ya musique ya Congo. Na répondre à la question na. Poser la question. Na bi okuta na karente pona. Et en tout cas, ça linga bien Kabuya pe aza na poto awa bato ba imaginer que Kabuya koya. Ozoka ba de Irène Massiendo qui identité à Bundes to Pessimbote, Roi Bilamba Kale Mboka Licheken, Junior Balmoussi, très mystique plus que Aigle. Donc tu peux sur mot Licheken, Roi Bilamba, Gibson Biavang, Alain Vison, David Lutte t'es pas à. Donc merci de votre soutenir Bisso. On est ensemble. Donc merci la bienvenue, c'était là pour vous, Nanou Diamant Noir. Bisous, bye. Alors c'est à moi de chuter. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Bon, mon bien, tous les ma consoeur, ma confrère. En tout cas, lâchez un commentaire si vous aimez bien cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas une seule adresse, un seul événement. C'est bien demain, le 28, dans Accordel Arena, ex-Bercy. Boya en Ebélé, actualité, tout presse, tout le monde en tout cas. Passez le message. Pour rassurer que concert en tout cas, si vous avez bien aimé cette vidéo, dites merci à l'intervenant tout au long. Et moi je m'appelle The Game Pro. N'oubliez surtout pas de lâcher un pouce. On se retrouve au prochain numéro.